modèle Maman Micheline, modèle séparation na bango et salamaki na Maman Olangi bien-aimé dans le Seigneur. Boyokaki maloba o nyons tout Maman Olangi abimisaki concernant Maman Chabani. Boyokaki pe ba émission mususu riposte ya Maman Chabani o pe alobaki sur la personne ya couple Olangi bien-aimé dans le Seigneur. Lors il y a séparation na bango bien-aimé. Mais na moment ya bonnet ke matanga ekweyi ya papa Olangi atiki biso. Est-ce qu'il faut que na nyon surtout Maman Chabani aya na matanga ou comment parce que matanga ezali kuna na 17e ripe nanda kuna bien-aimé dans le Seigneur bande bazo mituna neni Maman Chabani azomona na te wana adai mwana na bango proche na bango basala tupo na neni azoya matanga te azolo baka na musika na résidence ayete na 17e ripe côté pe matanga ezali azomona na te. Est-ce que mukula ya ebeme Maman Micheline Chabani akomona na te to akoya matanga bien-aimé dans le Seigneur. Côté musu pe tozo mituna modèle ba komela ki bien-aimé dans le Seigneur. Et Seigneur to bossa na nyonso atake Maman Olangi bossa. Est-ce que bandimi ba poche Maman Olangi ba koya Maman Chabani Micheline bien-aimé. Peut-être azobanga pe que ceux qui ba yeba olola ye ba bete ma banga bien-aimé dans le Seigneur. Je ne pense pas que l'Ikambwa liwa papa Olangi de réconciliation et salema. Je ne pense pas. Parce que papa Olangi n'était pas le fond, l'objet de la séparation na bango pendant qu'il était vivant. Na yebite. Parce que nayoka ki bazaki koloba pete, oza pe témoin. Dans tout ce qui s'était dit, papa Joseph azako tanga mate. Et que ça lokola une affaire ezalaki entre maman na Maman Micheline. Eh mais papa, c'est le papa qui est le chef là-bas. Pourquoi batanga ki kombo na été? Siko akufi. Qu'est-ce que vous voulez que Siko? Dans le contexte biblique, puisque aujourd'hui ma kambo réconciliation. Pilate na Hérode. Bayokana kindengeni. Bal ennemi de longue date. Bayokana kindengeni. Action ya bandimi peut-être yoko école kana normal, toza différent na ba oya mokili ou comment? C'est le vrai problème là-bas dans Zambé de Angoana. Le vrai problème. Boyokani. Vous êtes séparés, tika mutu libre. Ceux qui a désiré qu'on manifeste compassion naye, eh bien ça libre naye. Mais si on a de la rancune, qu'on a motema, mais quand vous êtes séparés, bokabwana kaka, bokabwana l'apôtre Paul. En termes de réconciliation, na liwa, na yebite, comment ça peut se passer na cadre wana. Maman Chabani est une femme libre, yemo kwa ko juger ango. Akoko le la metete na musika ozomon. Okolero tomona toko tapena mukilipe mwa mukekasi parce que to pesi be exemple ani wana. Tolo babo bakufa awa. Emene était décédé awa. On n'a pas vu papa Wemba venir. Pourquoi n'est-il pas venu? Kofi Olomide lui-même ne s'est pas présenté. Pour Nanini Bayakite. Mais ensuite, on a vu Papa Wemba chanter une chanson pour Nakole les mener. Ozomon, à la Kisaki, au loin, il était touché. C'est souvent le public qui me souvient que balingi ko baby samakambu ko déformer likamunenge ezali. Donc Papa Wemba ne s'est pas présenté na liwa emene. À cause de la circonstance moko, mais après, abimisi nzembo oyo, salaki mawamakasi. Et la Kisaki ke, il était de cœur. Maman Chabani, va-t-elle opter aussi pour na nengewana? Question mark na yebite. Bonzambe na bonzambe lola yezo futa simana onto bagenzama boeto kwayewa puis sous bien-aimé un grand merci na bino nyonso bozali connecté bozola na biso en tout cas tika nzama lola amona bino pe lola et futa bino bien-aimé un grand merci na mama Perside mangano motema papa dosité mangano oyo azola na biso depuis Suisse oyo pe dans un concert ya monene kuna na ngama Suisse bien-aimé azo organiser méga concert bien-aimé biso nyonso tout ozawana c'est samedi 14 octobre bien-aimé tokuta na wana biso nyonso tout na maison du peuple na bien esika nini basi nyonso tout bayemela nzambe ba ya koyema je verrai Jésus titre ya album ya mama Perside mangano à partir de 16h c'est samedi le 14 octobre na maison du peuple à partir de
16h bonzambe na loyemo ekozala au rendez-vous bien aimé na mama Perside et mangando merci na filo moko ya motema ya Bivens de homo depuis Londres na pasteur Feza Missi la bouche autorisée de l'Éternel na ngamaziri qui na sœur Gisèle Lukelo motema ya papa Emmanuel na Boston na bosente na mama na biso mami mbunga motema papa Blaise mbunga na ngambo ya Suisse bonzambe lelo kitana maloba bien aimé peut loba ke simana to ba kenzama boto koye lisusu wapi bien aimé dans le Seigneur nini vraiment to yo to solo la lisusu lelo na jujika bien aimé la seule question OK bande bazo mituna opeke na ngamu ya mama Micheline Chabani kuna bazo mituna bien aimé modèle Maman Micheline, modèle séparation na bango et salamaki na maman Olangi bien aimé dans le Seigneur. Boyokaki maloba o nyons tout maman Olangi abimisaki concernant maman Chabani boyokaki pe ba émission mususu riposte ya maman Chabani op alobaki sur la personne ya couple Olangi bien aimé dans le Seigneur lors il y a séparation na bango bien aimé. Mais na moment ya bonnet ke matanga ekwei ya papa Olangi atiki biso. Est-ce qu'il faut rebossa na nyonso tout maman Chabani aya na matanga ou comment parce que matanga ezali kuna na 17e ripe nanda kuna bien aimé dans le Seigneur bande bazo mituna ndeni mama Chabani azomona na te wana adai mwana na bango proche na bango basala tupo na ndeni azoya matanga te azolo baka na musika na résidence ayete na 17e ripe côté pe matanga ezali azomona na te est-ce que mukolo ya ebemi mama Micheline Chabani akomona na te to akoya matanga bien aimé dans le Seigneur. Côté musu pe tozo mituna. Modèle ba komela ki bien aimé dans le Seigneur. Et Seigneur to bossa na nyonso. Ata ke maman Olangi ya bossa. Est-ce que bandimi ba poche maman Olangi ba koya maman Chabani Micheline bien aimé. Peut-être azo banga pe ke soki ba yeba olola. Ba bete ma banga bien aimé dans le Seigneur. To komo mona makama mukina kata ki bonzambe. To salanine corps ezo ya kala mingi tenet ki mama Chabani azoya na matanga est-ce que mukolo corps ekoya mama Chabani akoya to mama Olangi akoboya ke modèle ngana zolo ba concernant ba émission to sala ope que to yoka ndenge pe ke mama Olangi sidika mama Chabani pe loba o tu akoka ko mama Olangi loba pe o tu akoka ko loba est-ce que na disparition ya papa et que ça la relation ya mama Micheline Chabani na mama Olangi zonga normal babongisa babosa o nyonso to elekaki soki mama Chabani ayi na matanga barobengana yete est-ce que mama Chabani lorsque ayokaki son papa bien si elle a été touchée est-ce qu'akena na résidence ya mama Olangi babengana ki ye est-ce qu'akena na 17e ri babengana ki ye et pourquoi azo monana te bien aimé est-ce que mukolo matanga koya est-ce que maman Chabani mais Olangi akolimisa maman Chabani parce que maman Chabani nakoyoka ekoloba ala tout na problème te en tout cas azali touché bien aimé dans le Seigneur to me ko solana na jujika kabeya shalom ndeko na ngai shalom de Kolzi bonne santé au rythme du pays hein toujours hein toujours mais jujika maman na dikamweza awa tokutana na bandeko mususu balobi ke bazomona ba présence ya bandeko mususu bazo ya na résidence ya mama Olangi kuna côté osalara na sur boulevard kuna ba misu pe bazo ya église ba misu bazo se poser ba question pourquoi présence ya mama Micheline Chabani ezomona na te est-ce que ngape nazo mitu bandeko mususu bazo ce kaye ba robengana yete yo monyango neni suite ya ba makamnyo sto oyoka ki jujika kabeya est-ce que na liwa ya papa eko sala te ke ebongisa makamu mususu merci pour na motuna pe invitation lisusu papa Joseph Olangi yende azali objet ya kokabwana to ya départ ya maman Olangi je ne vois pas je ne vois pas pour Akoufi Bazongana je ne vois pas maman Chabani est libre ami kenda na ye maman Elisabeth Wosho Olangi apambola kikutuye rabia kenda bi elle est pas la première ya kobima e baza ebele babima kuna bakenda na bango akende c'est tout, il y a pas de problème. On ne voit pas
Makamignon surtout et les Kanagé Sima départ à maman Micheline Chabani jusqu'à n'habiter ce que vous avez au courant non oh et Salamaki Maloba maman Olang pe que Asilika qu'on se le dise Micheline Chabani ko to pe que Asilika par rapport à ba popo mususu maman Olang atenaki Yépe a répliqué que jusqu'à kabe oyebi très bien que séparation na bango ezaki ba kabona na ndemo ya bientôt oyebi. Mais on a mes attentes, étant que journaliste, concernant la question est adressée d'abord à maman Micheline Labo Yemoko. Yemoko ndia kende koloba. Ça c'est la première chose dans répondre. Dans le premier volet, il y a question. Au Koutana Maman Chabani, opposer question. Ça c'est un. Deuxièmement, je ne pense pas que l'Ikambwa Liwa Papa Olangi des réconciliation et salema. Je ne pense pas. Parce que Papa Olangi n'était pas le fond, l'objet de la séparation de Bango pendant qu'il était vivant. Na yebite. Parce que Nayoka ki bazaki kolobapete, ozape témoin. Dans tout ce qui s'était dit, Papa Joseph azako tanga mate. Et que ça, le une affaire qui entre maman et maman Micheline. Et mais papa, c'est le papa qui est le chef là-bas. Pourquoi batanga ki kombo na été? Siko a koufi. Qu'est-ce que vous voulez que Siko ait apporté? Donc ça c'est le deuxième point. Troisième chose. Dans le contexte biblique, puisque aujourd'hui, il y a une réconciliation. Pilate, non Hérode, bayokana kindengeni, bal ennemi de longue date, bayokana kindengeni, tango balifraki Jésus. On a amené d'abord Jésus auprès de Pilate, les pharisiens. L'avait amené là-bas. Et Pilate a dit, mais qui est le chef là-bas? Ça ne nous concerne pas, nous les Romains. Nous ne jugeons pas Biloko et Tali religion. Biso est terrorisme, criminalité. Ce qui a bomi Moutou amené comme Barabbas. Barabbas est un criminel. Nous l'avons arrêté parce qu'il a tué. Ça la révolution. Pas lui. Lui, il a maté à Nebisoto habité. Nani roi Kuna, oh Hérode. Amenez-le là-bas. Bon, mais pas Hérode. Hérode a Sambissaï. Ils l'ont amené chez Hérode. Et ils lui ont dit, c'est Pilate qui nous envoie. Moutou au Sambissaï. Puis Hérode avait besoin à Luka Jésus. Albitien n'a yoka sangonaye. Yé oyo siko namoni. Ozemon, balabi ces jours-là, bayokanaki. Tang balifra qui est-ce que peut-on comparer ça à Ndengewana? Na yebite. Na yebite comme ça kokopat. Ozemon, on l'a livré. Ozemon. Et ils se sont réconciliés, les ennemis de longue date. Est-ce que tu compares à papa na yebite question exotique là. Quand Jésus-Christ est mort à la croix, tous étaient partis. Batika qui est moko. Les pharisiens qui l'avaient accusé, certains étaient venus pour suivre effectivement comment il a été mis à la croix. Et bazala ki kochola ye. Ah, lui qui a sauvé Baninga Misusu. Ami sauvé place one, c'est les pharisiens qui se moquaient de lui. Il y a un gonde pesa qui inspiration à Mouibi Moko. Albi c'est vrai, yo biki sa ba te belé, biki sa pe bisote. Mi biki sa pe biso. Ils étaient là pour se moquer de lui. Donc, en termes de réconciliation, na liwa, na yebite, comment ça peut se passer, na cadre wana. Maman Chabani est une femme libre, yemoko ako juger ango. Akoko le la metete na musika ozomon. Okolero tomona toko tapena mukilipe moi mukekasi. Parce que to pesi be exemple ani wana. Tolo babo bakufa awa. Emene était décédé hein, awa. On n'a pas vu papa Wemba venir. Pourquoi n'est-il pas venu? Kofi Olomide lui-même ne s'est pas présenté. Pour nani baya quitter. Mais ensuite, on a vu Papa Wemba chanter une chanson pour Nakole les mener. À la Kisaki, au loin, il était touché. C'est souvent le public qui nous dit que ko baby sa makambu, ko déformer li kamunenge ezali. Comment ceux qui n'ont eu exemple, on a apôtre Paul pe azwa yango, azwa pour Nakole baba crétois. Le prophète moko crétois loba. Il s'était inspiré na philosophe na bango. Ngapena s'inspirer pe na ba musicien mokili ngaka ndenga apôtre pe asala ki pe na inspiration ya prophète ba crétois or ba ki lukuta ba kosaka kaka ngapena zupe ya bango ozomon. Donc Papa Wemba ne s'est pas présenté na liwa emene à cause de la circonstance moko, mais après abimisi nzembo oyo sala ki mawa makasi et la kisaki ke il était de cœur. Maman Chabani
va-t-elle opter aussi pour na ndenge wana? Question mark na yebite. Est-ce que peut-être est-ce que réaction est cause la ndenge parce que malika mongo bandimi pe bakotara makama jijika le lo que ceux qui mama Chabani aye na matanga pona oko mononde. Ah, nakolo bandenge réaction ya bandimi peut-être yoko école kana normal toza différent na ba oya mokili ou comment? Bananzambe, c'est le vrai problème na bananzambe nde yango wana. Les vrais problèmes. Boyokani, vous êtes séparés, tika mutu libre. Ce qui a désiré qu'on manifeste compassion naye, eh bien ça libre naye. Mais si on a de la rancune, qu'on a motema, mais quand vous êtes séparés, bokabwana kaka. L'apôtre Paul bakenda ki ko gêne bakata ye mutu. Ba Diotrephe oya livraki na Satan. Ba imene Philette. Ba compatisaki. Na liwa ya apôtre Paul tanga kufaki. Ba compatisaki. Mais ils étaient ensemble, ils se sont séparés. Ils se sont séparés. L'histoire ne nous dit rien à ce sujet. Ne nous dit rien. Donc nous aussi nous devons nous taire par rapport à ce que réaction à maman, attitude à maman Chabani à Kosala Tote. Nous devons aussi nous taire. Donc Tozan est là quoi kolobate. Et ça, les mots et Kosalema, Maman Chabani, Asala ou Akosal, nous on n'a rien à commenter à ce sujet. On n'a rien à commenter. Merci beaucoup, Jijika Tokominasoka. Liloba concernant ce sujet autour de Lelo, peut m'boter na bande bazolanda. Alvin, mais au Bossani, il fallait qu'on le balikambo ya enterrement ya papa Olangi Joseph. Tozo le bélan, Jijika, tozo le bélan avec les pasteurs, Azoya. Ah, trop bien passé. M'boter na Batonios Bazako Olanda. M'boter na bienvenue. Bienvenue à Zao. Parce que souvent nous saluons les autres au loin, alors que de plus près de nous, nous avons des gens qui font un travail formidable. Bienvenue qui est serviteur dans l'église Christ Sauveur, Yehoy. Jonathan Zoganga Nasima. Jonathan Zappé parmi les réalisateurs, il y a émission Oy. Azana Simananga Zogang. Pour bienvenue à l'Ingo Zoye, caméra, mais il est ici. C'est un petit qui travaille beaucoup pour que Moussala Oyo et ça les m'a bien. Nabo Sanité, ma maman préférée, maman Ado. Ah! Maman, mais les 16 bientôt, Koyate, Olobaki Okoya. Maman Malamu. Ah, Mbote Nayo. Maman Mamina Suisse. Mbote, Papa Blaise Mbote. Nani Suna Pesa Mbote. Bandeko Naga Baza na États-Unis. Na Dallas, Tanya. Pesa Mbote na Mobali Nayo, hein. Na Landaki mariage. En tout cas, grand frère Nangaï, Viestani, Lukusa. Toujours jeune, na Pesimbote, na Montréal, Bisika Azali et toute la grande famille Bazakuna. Na Bosanité, grand frère Nanga Moussousou. Vieux Bosch Kabea, Azana Bruxelles, na Bosanité. Vieux Bosch, na Pesimbote, Bisika Ozali. Ils sont nombreux. Oh, na Pesimbote, Van Basten, Van Banou, Zambia Zalano, Apambolayo. Na Bosanité, les grands producteurs. Ah, t'es. La sanité. Donc ils sont nombreux. Ceux qui nous aiment. Il y a les grands producteurs. Hein? Nabo Sanité, les grands producteurs, Bajak Biongo na Paris. Bajak Biongo, grand producteur de la musique chrétienne. Lelo Souci Angoyo. Tozo linga pe ba intervention no papa Bajak. O mekakoloba. Bolingo ezali sousté par ba mission chrétien. Bolingo ezali balinganité bango na bango. Exploitation na exploitation. Na basala banda bane belé pour na bango. Na yebi presque ma tout le monde. Papa Bajak, merci. Merci mingi parce que ozana souci wana Nzambe apambola yo. Na ba onyo subazolanda biso en tout cas on a bosani Nzambe azala labino. Na bosani teo, na bosani bakombo, te bosilikate. Munoko ezanga libakute, Nzambe azala na bino. Bonzambe Lola ezofuta simana toloba kenzama boto kwa wapi to komina soya émission na bien rien que la vérité. Tika ete Nzamba Lola amona bino Lola efuta bino bien aimé. Merci.